Kalunga! Mama Kalunge! Yo lo wabasana. Ana lokwa bozana jeune lelo bokuliate. Yo ko bokuliate. Na yo na mona kuteke olie biloko wana. Pozo sa ngona nkopo ba bitikela oyo liaka. Mbongo papa on asala eza pona bana na ye, eza pona yo te, oyoki. Oza simplement na musala na katanda ko. Dis-moi wana. Mama photo za kana kono. Otika na mikolo mikeyo okolongwa. Ah, okolongwa na yesu yo dis-moi. Maman, ces derniers temps, on dirait que ça va pas avec papa. Si. Maman, on va dire que papa s'est fait invisible dans sa propre maison même. On ne le voit plus. Les matins, ceux d'entre qui éclairent sur le monde à Zate, dans le bouton, au moins, tu zélier, pour toi qui est là, si tu es là, papa oyate, et tu as moins sous papa en dagoute, tu es souri. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? C'est comme si vendredi, elle allait en dagoute. Tendresse. Bosser lycée. Oui, maman. Non. Avant de dire elle est côté de la douche. Je vais 5 heures moins avant de côté de la maman qui n'est pas bon. Naoki bino. Papa pour mes alliés, il fallait qu'il paye na sola na bino. Et puis que vous avez mikolo, peut-être que vous allez faire des remarques c'est normal. Papa mikolo na musala azosa l'intérim ya PDG na bango. Aza na voyage. Yango izosala que le temps ça musala na ye ba réunion yango msusu azozonga très tard bino bosibolali azolamuka très tôt azobima bino no bolamuki te. Pona oyo lobi ke azongaki 5 heures non. Ezalaki nde commanda Tozi abengaki papa bobi commanda Tozi non. Abengaki papa na ba 4 heures. Ayebisi ye avion moko ya Ethiopian Airlines ezoya et puis moi c'est un camarade na ye Jules César. Maman Célé. Boyebi tu as en Paris, maman est Gilles Junior. Bamusoupe afandaka awa yaka afandaka. Bon il fallait y aller kambala moko Lubumbashi. Vous comprenez? Yango ce qu'il fallait papa à l'aéroport a aidé pour la formalité. D'où papa qui ndeki kuna 4 heures, azongi ba 5 heures pour ba 6 heures, c'est qui ba 6 heures pour s'apprêter à kende musala. Papa ko découcher te le ba peut-être dans la réunion de service. Bon. Vous comprendre Maman, mais tu peux a besoin de maman. On manque son affection. OK, ngana ko bisa papa qui ma musala ata 2 jours enfin na ba bébé na yo, ba mona yo comme ça bola la nzala ta 3 jours. Monde bobo yolia ma deso wana. Ma deso ba famille mususu bazo fanda ta 3 jours bazo comme bazo mona te. Comme ça papa tika musala fana na bino tota so bando kenda ta classe. Non maman juste ata pause ou bien c'est un congé de solo li ça fait du bien non? OK, ata dimanche non senga eto kenda ta kinkole. Kinkole maman. Ça c'est ma déco nchabe. Mwana nanga bimaka na yete. Abimaka na yete apanda kana ndako. Merci Seigneur le bandeko. Na liso nanga moko bandeko. Boima. Bon, tala monsieur, ngana monito kende kuna tozo information. Pe na lukabiki ngai moko na zeko tia papier na kokoma bana nyonso ya quartier bazaki na sima mwana mobali wana. Ozie komona. Yo komona no wana tozo information. Moseka. Ça kana no wana. Na kosala te boni. Maman. Tuza mibale tuza kuzonga na ye kaka boye na stade toko sombe loko oyo kaka na soni te oyo kaka na soni kama kamba kubi pena mose madesu wana etikalaki ndambo una nzete etikale mkie yako kwa mbongo ape mbongo yango ese esili ekobimisa
Yako ko okende kosomba tomiso no bakisa na wana basala sandingo na mukolelika. Sala kamwana okisuki bakoloba nayo. Kina ngangi ya wate ona nganga. Osombi somi. Thompson. Yango wana la melete. Biso na karatolia ka la mele. Osombi la mele maputa na wili ali na ndako. Oyo lokwa kula ngo na ebite. Osombi na no makala. O tolengele kula. Sala noki ko umela te ya ko sisela mbango bando bandaki bela mba moko. Sasa. Mama. Mtona kufina sida solo. Ate? Est-ce que kufina na sida solo ma? Oh. Akupana sida tete boni. Yo neli kambo. Mama na tuni kaka. Akupina sida penza. Mama. Hivi ndo ndimi mutasida kuweka peke Chris kamba mwa kufi. Lolenge yasa konda kindenge wana. Si ali sida. Sida penza. Bato nyoso bakulu bakango kati panzani. Chabe. Mama. Ete yango kende na no likambo pande linga yango wana kende na no somba nini. Eska ko ya bada koluka motekelo kwa koma moto na bandu nzoka mongala. Sopi bana na sopi ko basili ni bandeko. Mama Kalunga. Mama Kalunga. Ndio baba yoka kana matoi. Boni boni. Oh. Apporte-moi mes baskets. Ni. Yela ma basket na ngati. Yo uti kunesika ba basket ya mweza niti. Kaka mama Kalunga fayela yo. Oh. Boni kimukondi boyo. Mama Kalunga. Nzambi, devo on a salité. Nzambi, vous comprenez anglais? Makalunga. Yela pesek na ngai. Tendresse. Yo on a 6e, makamna ya anglais zo tu na nga. Ah. Nzambi, ba obinga la mwanga pona kuona Mais- ko te. Faut ça on l'oublie. Makalunga. Ah. Boni boni. Pesek na ngai. Mama Kalunga. Non là dans le colomoko.
Kasi lata ka wana te bango lata ne so mi ba. Mais ya na kamba mbona lazima kinete makalunga. Mabe chemise na lata na ngango te na ngango te. Oyo. Nani nga oh masco. Siko na sala ni. Siko o repassant bien tes froissette. Bon lata libaya mama. Makalunge. Eh, bana na bakete. Ah mama yanga pe na zolo ba wa. Oh. Ulo badi na siko libaya ni na lata libaya na okino na classe. Ah. Nataka mama. Nga na ngango te tengeza. Ebongo siko esali. Ba pantalon tango zo lata ya mikuse bilamba nango pe bimi. Bosala na ngi bakende. Ah. Classe maman. Tu combien d'années? Ma 7h20. Beaucoup d'années. 7h40. C'est quoi vos années? Hein? 7h40, 7h40. Vous savez, nous avons qui? Oh, penza be kola ke ba. Il y a aussi vraiment pour mon transport. Makalunga, ça c'est un commentaire. C'est maman je l'observe, je profite de me la bus. Tu qui caractère, tu qui au salon encore attendre là. Eh. Kalunga jawa. Kalunga zana cuisine, nous avons qui dans le salon? Ah jawa, tu n'as eu que voir ya. T'es dans la cuisine. Narubi, yo yibi bien ga par ki centenaire ya, na jana msharam shushu na shara na quartier. Ari ojo wo mshanga ni ti. Musa ni nyama longo sana na quartier. Na. La nuit est faite pour dormir. Yona la nuit au travail. Kana moyo lolala, ozokende zut ko sala. Na quartier ne jo kangum ko mi sherekete. Oche wo pan. Tala. Sala no musala no ya awe. Oyo so mizuila. Misala miselekete mundela somba ka miselekete 10 jours. Asili sako somba. Rokota nderi mbongo shireki ake jwe mbongo ayeri shushu tare karunga. Mi shereketa obishu mtojo shakana nguno Kongo. Na mputu macheru nene. Misala kani. Umoni mutuye mturushi ndenga chakabuyi. Mi toko pepe nderi bayano show kangi frojo chabuyi machere mturushi. Mona mkira ndengi ningana. Bongondo trik shock be beti yo bune tito endo ninga. Makalunga. Kisa sumo transport tu. Ma. Yona mbongo na déficit ça. Yango déficit. Yona déficit ça. Makalunga nozwa na mbongo onte yo mzo anka. Likambute. Ah, tukimka. Sala le ko basala lo sabo sala ka lo kwa to so stali kelemba ngamu tunale. Yo karo. Transport yo pem to pesha. Ngaiti. Ndako be shero Karibanda ne jo polle mariri ya pamba. Rabiteuse waka. Makalunga ko mena na 3000 francs. Makalunga. Lola na makambo. N'a pas quitté. Hein? Maman regarde, elle a encore pris mon argent. Maman likele mbongo likele. Bokende. Yo likele nini yo osala na bana na ngai? Hein? Mikolo nyonso ngamu tunazolia bango pe na tuna bango bakolia kaka. C'est comme d'aller à mon absolument. Maman, ça joue quand la tongo likele. C'est combien là? C'est combien? Ça c'est 800 francs. C'est 800 francs. C'était 1000 francs, c'est qu'elle a pris 200. Et toi, c'est combien là? Moi, c'est 1000 francs. C'est 1000 francs, ça suffit? Bon, voilà, il va dire, tu commences à exagérer. Tu dis, on peut se confiance. Papa, qui se confie alors. Alors, les enfants. Ça va, mon garçon? Oui, ça va bien. Ça va, papa. Alors, ma belle, ça va? Oui, ça va. Bonjour ça. Ah, ça va, ma belle. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais ici tinde ne juite. Hein? Tia umela. Tia kumela? Akuki koyela yo kuna na porte te? Erindele ke ya una landi. Alors, ma puce. Eh, vous ça ni wana? Hein? Bokende. Au revoir. C'est depuis l'éternité que tu m'as choisi et tu as placé une carte SIM dans ma vie, symbole d'appartenance. Et que tu m'as choisi et tu as placé une carte SIM dans ma vie, symbole d'appartenance. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oh.
Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Français qui Falangani. Kifalangani, c'est qui? Kifalangani, c'est qui, s'il vous plaît? Ngakwambidini Français qui Falangani. Français de bon. Ok. Ozoluka nani, voilà. Nazakuluka Maman Mkolonda koy. Maman Mkolonda? Moi, c'est Mkolonda, c'est ça? Oui, oui. Nalobi nazakuluka Maman Mkolonda koy. Ah, c'est pas un problème. Vanda, prenez place. Prenez place. Elle va Non. venir. Yo tellement pesa na place une fois. Quoi? Tellement pesa na place une fois. Mais dis, monsieur, vous êtes normal, vous? Vous êtes normal? T'es qui, toi, Ozanan? Moi, Mkwambila. Français qui Falangai. Français Ndembonga. Décidément, vous êtes qui? Ozanani. Qui falangana, Ozanani. Hein? Nazali, petit frère de Maman Kolonda Koyo. Ah, le petit frère de belle-sœur Visa. Ah oui. Ok, oui. je comprends. Je comprends. Elle va arriver là. Alors. Ah oui, toi. Aga, vite, ouais. Aga, mouanet, on va. Dis-moi tes sens. Vraiment. Ah, yawa. Nazana tes sens. Ah. Ah, on le bénit. Oui. Mon banque, Njinji. Yoas. Ah, moi, le point de ma avion. Ah, ici, na salaki yango. Envoie-moi un hélicoptère, le bois. Pour na fina comme à Tina sens. Si quoi oui, alors. Ah, na soa qui avait oya muneni. Bois le bois, bangata, ma bois. Jama oisa na mujimai, itende na ilo. Vraiment. Ah, on dit une d'accord? Et yo as, dis, fond, dis, yo, Ngom elanga nkojo. Akula, Luba. 6, 3, dis comment? Dis, ah, hello, ah. Dis, pesa biki le fait. Akula. Ah, mais dis monsieur, vous êtes malade ou comment? Hein? Oui, allô. Njini, quand tu chana na moi, il est en train de me déranger, quand tu as un peu cause. Katana, ah, na pour appeler yo. Yo la lewa. Olali wapi? Olali wapi? Maintenant, la liwapi. Je t'ai appelé hier. Fermé. Maman nangai. Ya solo. Elle va se remettre le couteau quoi moyibi boy. Écoute, depuis que besoin service social, fusionna yango na finance, je suis vraiment submergé. Tu vois le garçon, tu le connais, non, le comptable. Il a perdu son père. Alors, au moment où cadre, il a fallu que, non seulement que tu payes sa bongo, mais il fallait que quand même, cadre, tu zalawana. Kata. Ah, mon Dieu. Yo. Et t'as yo. Elbas, tu me prends pour qui? Non, écoute ma chère. Les bébés, il y a papa et un comptable, tu n'as rien à m'expliquer. Ne t'agite pas, je vais t'expliquer. Aucune explication ne tient ici. C'est quoi? Écoute-moi mon bébé, écoute-moi mon bébé. Bana bakomi kotuna ngai nazo buka lokuta po soni bana basi bakoli rabina tendresse éducation ni tokopesa bango na ba comportement modèle tu n'as rien à me dire ozokende zonga no ata ba 5 heures ndengo yaka bato bazaya kolala mais ozo héros 7 heures
Comment il va au découcher? Hein? C'est quoi? Je comprends. Je comprends ce que tu ressens. Hein? Mais l'obligation est qu'il faut les analyser. Ma chère, c'est faux et archi faux. Tout ce que tu racontes là est faux. Écoute-moi, ma chérie. Non. Je ne peux pas te mentir. Tu es un cadre. Qu'est-ce que tu as à voir un simple agent? Moi seulement. Comptable Azali cadre le faux langai, ma chère. Je suis désolée. Tu me déçois. Tu es au Canada Boété? Ah, vraiment. Et ça, mawa. Bébé. Ah. Je te demande pardon. Non. Je te demande pardon. Et l'on est nos Luka. Ni n'yongo yozo Luka il bas. Boniko. Baleno yokum saranga. Libaya mwindo yokum sanga igwanwa. Na changer na nini ngasara. Oh ni n'yongo yokende ozo kende. Tu es restée la même. C'est la même Sarah que je connais toute petite. Ou Azakola Mousangaï. Je reste fidèle, ma chère. De toutes les façons, j'ai compris. Je vais essayer de revoir mes occupations au boulot. Qui ça gagne les balles? Hey, mon pali. Kutaika sa bongi na yasa na bambongo na ebo fanda. Ona banambali na pasi pota ngako bonga. Voilà. Voilà. Na kuti ona bana na matama se kota. Moi c'est uti ko kima yo, Na ntimi na memi bana na motema kwa bana ngana boti. Bas. Yo te no ko sala ngaboye. Ha. Toi tu me connais, toi. Quand tu kachanana. Mon tumpangu zanda elokute. Tu es qui toi? Non, non. Yaya. Qui? Tatu. La moinette. Eh ouais ouais. Tatu nini weya. Moinette kele zami wani chitira mutamu wimbe. Yaya mkoni. Na yako no bina buto. Ah, na loaki di cocktail depuis France. Na yena ngamoku na kate di cocktail na loya. Même kaya. Vraiment. Yaya, très fort. Au fait te poigni. Quand muntu ya mpamba woyu aza kuchanga malele. Toi, tu me connais toi? Mwana mukebo na bambongo na ye. Ela. Omuka, de muntu uyebi na proposition ina sana ona tsa. Na za kulungu na bantu nyonso oyu bazana barumbu. Na nguli bango na chemba ngo quelque part. Na tungishi pa immeuble na barumbu. Très fort. Na za kukota mai. Ah vraiment, na za kukota mai. Tani na mubili. La grande. Quelle jouette. La grande. Quelle chie. Ah, la zambi wani vraiment. La grande. Oye qui joue ni papa là. La kuma kilo pilado. Sombas. Tu me cailles mukwe. Somba. Yo yana yo selfie ite makele kwa. Mongali mtakuswensa yana yo kutazo finga yaya. Enini. Écoute belle sœur. Oza kempoli pour na nini? Oyebi on le couteau bonde là et ba depuis ne telinga na combien? Si le lemba ko tanga to continue ko tanga. Ako zona ki musala, oko pousse ta ba camion na minene oya yo ko pousse zimbongo. Ke otenga pamba bo fandela biso pamba. Bon yo mongali nini? Yo mongali nini? Moi mongali. Et on va français na bureau. Avec la tête que j'ai. La tête. La tête aux ana mbongo to là na salon na la tête. Salomon. Elle est bien et puis faite. de toutes les façons la tête non bon déplacer non nazara de famille muntu solo boy et puis ba kicho d'avance na kuteka sapato ya mbamba na kusomba 10 la grande nji nazana poso yo komona woyo du sous te kulungu la nyos. Je vais faire pour ça, toi. c'est un problème de famille. Bon, OK. Salomon. Quand tu chana tout yo yana yo ko servir te ka bina mongali yo ko bazaka ndenge mo penza. Ya kuta bonde ba swana mo. Bila o lien depuis la tika ki bo sala te lo moto pesa mutu. Oh. Kalonji na biso. Tika so mikolo belé boy. Ata ko benga te ozani mona nga téléphone ka ba faire. Ya. To. Malma hita ya bon makambule kinga ibele. Donc vraiment ya njimolo anu bwa na yepona neneti na yo. Na zone neneti di bana na mjomai. C'est madame. Monsieur le richissime, j'ai oublié votre téléphone. Aka. Poulela. Au moins la tête de Salio, la tête. Mais c'est maman tout. Ji. Tinyango kati. Azui anza kutambula ni loko est-ce que
tidi chenzani zambi wani sakusala disusoyi esala tago usala mina kunwe kwa nunu kwa usa ai pona yo to banda kusala ba voyage ya ngani ya ngwanzu ubanda kusoma biloko na ngwanzu biloko beli me masangeza moto boko shiri masangana te bande koto nyoso kuweza la tena changer mo wa na zo dio di ba oyalo bazolo libala na bushimai ouais toi nino bête bim oui alors vous avez wapi boy nous dîner moi intérieur eyo wa njindwa di ya vraiment vous en êtes na sabu ya kaka siko ibise la vraiment non ndimu tinsansa na sana tinsansa ndenge na sabu yebiso boy na sabu a grande sœur la grande di non nakuya je vais venir njindwa umbwa bambiki babengi nga siko nakuya ça va oui alors atiki pelote kasi yo zaki nao apiswe lote landa ina Kuno kiwa porte va bloquer. Mais pourquoi? Pour monde la lingaki. Il faut toujours informer. Mais ok wapi? Je vais au boulot. Elle basse. Boulot. Wana komo la kisangani? Na longwa musala. Elle basse. Na bizonga. Musala. N'est-ce pas yo mto bisinga uto lala na makamba musala? Na musala bino ba ebite ko lala na matanga. Siko ya wa ibisanga ok susu musala. Ezala wapi? Donc ce qu'on a li na matanga, allez aux yeux congé, c'est ça? Elle basse. Écoute, j'en ai pas pour longtemps, juste le temps de libérer un dossier et je reviens. D'où vous m'avez mon bébé na yo ma chère. Écoute, tu vas pas exagérer. Naké juste pour libérer un dossier dans le ça pas PDG et puis je viens me reposer parce que y a pas il qui n'a la na matanga. Tu comprends ça? Donc tu n'as pas à t'en faire. Elle basse. Ne dramatise pas. Tena ndengo zokonda osili ko la veste comme dembe na nzoto. Likola lokuta. Oser sous tranquillité. Ne me souffle pas, tu m'entends? Mais si. Oser sous tranquillité. Nyoso zo lukana kokosa nini? Na loba nini kuna? Na sala boy, tu vois? Yo moko, yo na nani. Ça suffit, ça suffit. Ne me fais plus de leçons de morale, est-ce que tu peux comprendre? Ne me fais plus de leçons de morale, est-ce que c'est clair ça? Papa. Quoi, papa? Quoi? Natondisi Benoît. Nathalie petit na meso que. Et alors? Et alors? OK, ne comme. Vous me faites chier. Maman. Papa n'est ndako zo linge di susu terre. Lelo mkolo na ngate badeka. Yaya tinda basali na nyo. Futa ya mbesu lo supremano. Sangu vremi leki. Narvien, wapi biloko yenu? Mais nouvelle retourne, on peut se répondre. Bon, yo bunda kasaki bafufa nyosu. Pourquoi? Quoi nani? Bunda kasaki. Non la peur.
Sunyango pe makasi morso mibale yango tshali. Ya mike bon proba. Na lubi makaya uleki tindilu na ndako yo. Pani nyo zokusala biloko ya buye. Uyo kakata soni te na lazi na yo. Uzo kutamuna na dia so kasa muntu wabala, ubala te. Ukukisi sengate na ndako ya ndiku na yo, Abraham. Odi biloko ya Yakob. Ngana baka sokuza kukonda kana na ngai mukoli zali. Pe udongi na zuna fuata kasi yo. Ndangu zali wa. Nazile ya nani? Ozali pori ya mwa ya mba. Na uzali pori. Lubeli kamu bandina fokale lubi. Yondi luba kombo na odigia wa. Na lubi Abraham, na lubi Abraham. Uza kumona yo mukoli. Na lubi ko. Ngasemeki. Na kupesa yo respect. Na lubi Abraham, kokisi bas mbambula poni ndako ndiko na yo. Ukumubienga ngabi Abraham. Mengana lubaka ngonde nazali kula Abraham eri na kukoka na bali nde nazali teli kula sokinge nini na bati la kanzutu nanga komo bamba ubaba nga kombo ya Abraham soku mekisuku luboku mona dongi na pusa na yusu pusa na ngai pusa na lubi pusa na ngai nanga kuchana mabeki na ngai pusa na ngai losu pusa na ngai losu Busa na ngai. Na busa ngai. Na sapo pesa ngai. Busa na ngai. Na pesa ngai. Busa na ngai. Busa na ngai. Ilo kuseme. Il faut mon gars kende. Boniko, si pata mon gars mo continent kata ndako. Na kimia tena mo bed na kata ndako. Ndiko mon gars. Na hizo na posa na kimia na kata ndako. Mon gars fa kende. Tozala ki na une chambre pourquoi même discussion na salon. Na ba na kata ndako. Eza ndako na za libre. Ata libanda so posa na ko bima siko na lobby. Oyoki. Na lobby na yo il faut okende le lobby ma okende. Okingani. Est-ce que vous kangate? Yo kanga na chérie. Pour ne bimisa mongali na ndako ekozonga 4 jours. Mais il faut na préparer quand même. O préparer na ndako na yo, ni yango sali po abima lelo, pilipili, mungwa, mafuta, ndembi, préparer. Leo kaka so bisaka ne bima kende. Oki, kaka ndela mesana ko funda, ake ko funda ke ngana lelo la benga ni ndako na ngai. Après ba ya, il faut kende kana lo biwana. Il faut bima kende. Chérie, est-ce que ce qu'on gagne de trouver solution? Na bino malembe na chambre yo kite, il fait qu'il na bima na loba po ayo ka bima kende. O kina bisa yo, naza mukolo nda kufona loba. Chérie, calme-toi bébé. Na linga kayo mingi. Pesa ngai temps na ko bimisa mongali na ndako. Obeinga bébé, ton cœur, mais faut ka o bébé na loba. Il faut kende. Bébé. Eh, chérie. Merci chérie, faut bima kende. Te fa bima kende na oyoko sima o na ba bishika na yoka yo mais le lope ko foyo kanga bima kende abima kende lembi oki mongalaza o mwana wanga na botite na ka ko puta mwa mkolo kwa mongalite na sa ko sa kende abenga batata no mama bino ni ba mesa ko ya ba ya lisusu ba lo so ba susu da ba kangi mama te na famille na bino ba mu kende na esa kiyo oyoki si apata yo mkomko ba ya boko no tsina aji ma boko ko kana ndako ba Tendresse. Yango yo suki yo, longo nyango kate. Iko ni sura mulongeti. Ya. Okofanda na plante boeti 1 mois. Na yebisaki yo longo la suki yo ekomi solo. Ebe bongisi na bongisi. Longo nango sukola suki na shampoing après soko kozongisa ngozongi sete. Ma shampoing biza. Asombi yo shampoo avant-hier. Na tena ko na mesa chambre. La chambre langa, ezaka. Oh, shampoo munene asombi ka lobi ayo moni shampoo te. Kende koluka shampoo kuneza na chambre. Ma na moni shampoo te na moni ante na chambre place ni. Yo so mone loko. Yo so batindi yo ka eloko mona ka te. Na shampoo na yo moko vraiment na sombi ka soki avant-hier. Shampoo pe yali kolo mesa ona na tie shampoo kolo mesa yo moni shampoo te. Mama na moni te. Oh. Ozoluka shampoo? Ngamu tunazwa kia. Ya yo. Mama. Na sukuli la kia mobilamba. Nini? Tala fulu.
nalandaki nde fulufulu mama totika na biso kosomba basavon fulufulu andenge wa tanga shampoo basukola suki mukoni osoyoka basukona ngoblamba yoza liboma obieni mama eloko na nekeli na tapi zambi na tala kende kozwa bilamba nyonso no matisi na senga titi so bandela ngo akobandela ndenge et puis on futa shampoo na ebisu limo kuna mama kende kozwa biloko na wena ngona wenze tela nga na moto mama opesaki nga mbongo akokoka te yesu yo na pesi yo mbongo na komeli yo na papier na komeli biloko nyonso na papier tina sali total na se mama okomaki eloko na prix nango na se mpe okomi total prix nango mama nde nakei nalobi lokola total eza ya mbongo mingi nakende nasomba nano total nake nasombi total natala na maboko natikali so ata na 1 likota te osombi nini nasombi total ndenge mama akomaki na se nasomba total yango eza nini eza basavoir détergent oyo ya banini ko mama nasombi etondi kitunga matambula mobimba tokosalela mama nga kutu na mituni nga nalobi mama est-ce que savon oyo ezalaka na fulufulu ebele lokola shampoing na sepe na mama okomaki total Jésus Marie Joseph yo ozandoki mama soki naza ndoki seke eza inconscient seke nazokomiyeba te naza na ndoki solo mpenza en tout cas mama oza phénomène tendresse yo aza ndoki mpenye ya solo yo vraiment mbula niso yo fandi na ngai okendaka wenzela komelaka yo na papier osombaka na yo mpe biloko bien lelo eloko nini ezwi yo mama kalunga mama vraiment makambo nyonso nazosalaka mabe olingi odiskute lisusu funa diskite okomaka totali te bandakala lelo lobi yo yebi totali soki eza nini eza savon poussière total ezali nakomi mbisa kokakoka ndunda nini nyonso mbongo wana nyonso total esali 10 000 francs yo ke sombelanga savon 10 000 francs nakosala nango nini tala azotala ngai lisusu limwa total ezalaka ya makambo ngai nakende tindo savon 10 000 francs osarrange ozwa basavon na wana okende ozongisa ou bien nakokata 10 000 francs limwana sikoyo mama atanga na ete to bayebisa bino kotanga bosalaka fierte bomoni sikoyo baconséquence obela liboma na ndako mpona nini bokoki kovanda kimia te yo ndeko na ngai yo mwasi na ngai nakende pulukuba izala mbala soki esila wana oyoki ngai makambo oyo aza kokontinue bambutillage na ndako balamba bino basala bui asala mbutillage basala mbutillage nalajinapengiso yoki nga te isuka wana esila semata esambuke nzambi na ngai ata ya yo nini ya yo na ngai nini ata 50 nalobi nabatilaka nzutu na ngai mpo ndenge makaya napekisi yo ubatilaka nzitu na yo olobaki yo abala yami ubatilaka nzitu abala yami abalaka mwasime yo bala te isila wana asali mwasi na ngai isila abraham azalaki mwana moke mais abalaki mpe azalaki na lesi ya moke abali akomaki na 50 te avandaki na bango napekisi yo te ngai mutu lokula tuka kubala ye tala bazipi na matanda mubali aza kulungula ye lelo atielanga muno makaya pesa dispek soki na buyi iloko wana buyango un point entré mwasi mpe ya malamu oyo azaki babali na makwanza oki babali ye na makwanza na mayanzi na bazipi ya mabe babali ngai nde mobali asukuli nga na chantier napesi oyo yokinga te fokise nabeta yo mutu yoza mwasi tumbula bato mosusu ngai soki bapekisi yo makambo oyo tiki kasi busangana te busangana yana yo buya kobutisanga bano batikati yao busangana bobutisanga sokokomsanga mari de lui naza mari ya lui na yo te tala yo mpe tala kokuza mari femme de lui te yoki nakubeta nakubeta ala esila osombuta mwana même fois nasa kupekisa nabatilaka nzutu na ngai nte tala moko lelo nakubeta ye soki bosaka na ngai ninyango yo ozali leki ata na bete okusala eloko te yo ozali mwasi ata na bete okusala eloko te soki napekisi ngai naza leki yaya me mokolo moko te okuboyanga me mwasi mpe baboyaka soki mpona na ngai
Uboy ye pa kenya. Pour ningo pata ka sa famille. Ngai yo kanzina na yida mute yaya. Makambu ya fufu. Nana yida mute ko koma kucha debudi. Ba koma kubia debu. Fufu mususu ucheringa tulie na yaya ya mukie ponga na nwenga ka. Mususu ai ukakucha na chambre po yaya Amina avunduka. Ngai na konda. Yo kasoni mubali uza uswali. Nalubia bukia musika. Ngai ndei na zabui. Nazunga pana bisu ngai. Mususu ikuna na mungari busungi tiyawa. Bususu te bulati ngai ya. Dudurwa nazungi. Ata buke kutika nga busu ba policier ba society ba faki ba nyoso ba ye. Ata ba zukriki ba tie ba bendi. Nazungia. Famille na yo bwa kisa yo. Na kuzunga wa. Famille na yo iboya yo pona ni. Yo boni boy makaye. Allez, ici le roi. Mais je te parle, mon gali. Nazo banani. Zongi sa sak na yo na cuisine. Je n'ai même plus besoin de la cuisine, j'ai tout entendu. Tu ne veux plus de moi ici, je l'ai entendu. Mon gali, on ne discute pas avec moi. Laisse-moi ça quoi. Je te parle! Dis, allez, les gars, oui. Bonne. Oui. Yaza. Nej. Yana nga Elbas. Aza. Hatro ikshi baji shoguringu joyere yote. Naza pe na posa na ete bo se mixa. Yaza. Hatro shoguringu joye ka troje. Erio joyete. Ba fikeni no mbo. Uyo kana lutio mabi. O lotinga. Problem. Na problem nini? Na lote na nduto. Shop kabiranga 1000 francs na jobuya. Utigaru bwa kirango kei mais shoga tade chez no jwa. O kuno personne ozwa ngamo kuno eko flata. Pa ma viokele. Oyo flata papa pa jane yeta. Papa ma viokele. Mama. Kili kuna hapo. Kaidogo. Seme Sarah. Asina biso e. Bongo ume na porte bongo kwani. Fati me otena mo biso e. Eti kadogo. Mama bana e. Oui, maman. Baza madame. Na papa. Kale nenda ndako na bino za lakate. Bakop. Mama Kalunga en tout cas je vais fouler là pas dessus. Mama Kalunga. OK, nikaanza makuna mobile na ngao nemi sapina yo. Nalo batena lambi fufu na tiki na kata ndako. Ale makaya ameri fufu nyoso na bilo. Zira. Los. Ulubi? Ulubi na tiki fufu na bilo na lambi ameri nyoso. Nalo ba mapenda lubate. Adina yanga? Nyoso sanga bundi kichina kudubo yo kate. Nakaya? Ya. Yanga ifufu ezali wapi? Bon, fufu. No! Me wanga cheti yaya. Na kuwanga nini? Ya loko fufu izalaki ya mukie ya boyinwenga. Ayo komi kukosa likutao abunda kasaki izalaki ni bali. Na lubana lubate hai. Bon, abadi nyoso to tikiringa. Kasingana je. Tek. Ne! Makaya udizanzele. Nakuzanzele. Yo muntu moko udiya yo. Udiya nga siko ingana dia yo to makaya udizanzele. Mais izalaki nwenga. Non, mon Saint-Jamy, là je ne marche pas. Mon Saint-Jamy na baye yo. Ulekisi. Non, pas de ce mec. Ulekisi na baye yo en tout cas non. Ngana sedi muntu. Kudia ngam na bimisaka mbo na kena luki na ina di. Siko kudia ngo yo. Makaya na lembi yo. Siko udizanzele lungwa. Tika. Yaka yo boy kuyogi yanga po na mwashi mbetu ya hospitali. Lelo usiko yungana na lekisi longi po na fufu. Kambuti.
ya tangu tata kufaka nakenda na ngola olibina ngaite batiki nana maboko nayo sikoyo ko mukulu bana nga makamba bo na ngola kunde wende kuya tata bende zikwe wana kumukuga nakenda nanga na ngola petike isala gate makayo kusala nakati Oye fufuka ko fufuya masa fufu tia fufuya masa ngoni ko mwasha muli langai ai tata zabi ai mono poko mama zali wapi bino batu bokufa bozali wapi batu bokufa bozali wapi nakanda nangana ngola kukenda ya simo dikere ya mano ya mutikangana ya bino batu bokufa butala ya komukukatanga ya mulu bisimbi ya vanga zinengana ya nangana ngola zifutuka kwa mkuna ngola ekumukumuna bakuwa tala ilongi ya mama ikoni ya fufu masangu pamboni langai fufu ibache masangu izaipe fufu imatuwa kukuyoka kutumesana bitu nenda kutusaka na bitu masokubui sebeki padoko yuka ya yibi jambo la kuwa tena kuyambula yote yuka pado yuka nazomona mama nani waka yawa yuka padoko yuka tata mungari yuka yo sigura beke hotindro pandro yuka ngumbi sango nakufuata patalute po nikapeka na jurnali nakulaita ni pandro te yuka nazela fufu yuka ni yibiso yuka te ya yibi ne masoko tusaka na ndakute yuka nazana mungusu yuka te kasi yuka te kutinda kuvolima kutinda te yuka nazana mungusu na de sokombe fufu na ndambira yo uchangu fufa masangu te kai namba kaka muluto fufa manyoku bongo mungusu na tumba kutumba natiro pepela kote pepela kubweta oya kubweta ya poa na bwaka na kade te kutumba kasi siri kasi nakekula besiri kasi ya padoko fufa manyoku ya manyoku pamba manyoku manyoku fufa manyoku kuchema sangu siri esiri ko isiri nakubenga utswa Abraham tesiri yana tiama ya fufu manyoku na mokanda ya Levitike Não, ele acaba, mas tá sempre na sala, não. Ele gambara moko. Não quer cá depistage. Estamos na sala, uma pena muito. É você na sala, uma casa. Coragem? Jika nana kalian aku ni, jika mana? Nan, mama kanggil yo. Moseka, Maya kana nao. Bon, on s'habille au question, bien sûr, au question. C'est quoi qui est fan là pour na? Ozo kende wenzi susu. Bella moi bon. Mbalo côté totalité. Tendresse. Oui maman. Regarde dans les tiroirs de notre lit là. Apporte 3 000 francs. Au Somba, bis à 1000 francs. 1000 francs sombi mbila. Mbila il y a 500 francs. 200 francs sombi ba tomate et tout. 1500 sombi linga ni mboto ya moto moko. Mbila musaka nguba na mwamba. Yo. Mbila ndunda na mboto ya moto moko. Oyela ngelo ko mususu ko mona. Wana na sala ka blokis.
makanunga umelia wesemeki oba 15 te mutu pasi na mutu pasi. Ah mama, na fonction publique balongola ka moko. Lokwa na sina zwa matriki. Maybe lo na garder la réalité. C'est mec. Alobisaka ngai bana kutonga na bota balobisaka modele te. O mesala zoba mo kutu na ya modele. Na yebi kutu tete na longwela kete. Na yebi so kamba uto sala. On dit matin. Bon mesala déjà o meli oba 15 ta vandia. Tantine Kadogo. Tantine, ah, ça fait longtemps. Abi. Ah, Tantine, pourquoi tu ne viens plus nous voir? Naboyande ah ba français c'est même le point qui m'a. Ah, Tantine, c'est pas gentil. Na nga pe pressé na o mete. Comment va grand-père? Rabbi na yo kate pardon, mo eza makasi. Ah, Tantine, tu n'as qu'au côté. Ah, ba koko ba bien, ba koko no ba bien. Ah. Maman, je vais aller au stade. Et alors? Je voulais seulement te signaler. Comme ça, peut-être tu peux me donner... Quoi? En tout cas, il y a un autre maquillage. Va demander à ta soeur de te donner 1000 francs. Merci, maman. Ne traîne pas. Ouais. C'est mec qui... Ouais, t'es... Moun de l'onne, ça la bien. Moun de l'onne. C'est dans ma casse. Oh, Mélanie. Non, mais nanga okauka pesa mbona simba maboko mbana okuta abenga nga. Yo na vraiment nia ona. C'est mec, na yeki vraiment ana sengo. Okuta mo ya blé boye, zaki olande. Na mona sola ta ngote. Nyo pesa nga ngote. Pesa ngo faza na pesa ma kalunga. Il m'a yitogo okame ma kalunga. On kiso ato ya baba pa ya modèle. So ba ye faut pas kutaka ipo. Au revoir tante. Au revoir. Ne traîne pas. Oui, maman. C'est mec qui... Vous avez besoin de vous montrer dans la poudre. Qu'est-ce que comme Sambelat? Qui le commis qu'elle a les lobao? Il est balou cacao. Kadogo commence à en crise. Na comme Sambelat. Ah bon? Wapi? Église na comme na ko Sambela kuna po pasteur oya biso na pasteur wana kuna baswana ki. Mutabanda ki pasteur na biso. Tango bakabwani biso to lani na biso abanda yuminga. So Sambela. Na monika église en modèle na. Elonga na yeli a se meki. Mobeno como kota na ba boîte. Elle basse. Tokuta ni na ese fo mona. Nazuka chemise na mutnazaki na na mizipi bo ngawana. Elle basse na boîte. Mama na ngai bongo na ko bunga yala ngamo ya ngai moko. Na boîte na fimo apembe ko bakula na fimo apembe. Ba ki pe mkona ndakuti kana fiyangu. C'est metika. Mikoba okule kana fia na pembe. Oyo kapena big love. Fiyangu aza pembe lo bokana sepeli. Ya penza ebi ko pona. Po fi wana za pembe yo no mwindu. Okese na binoti. Taneki bo fi onda la taki. Bilele. Jip mo mukie. Les papa moya crayon. Bongo bilele mutolo libanda. Ya musaneka ko tshela so ngatina bilele mutolo libanda. Oh yo moi ça nazo rouler na mutolo libanda. C'est mec. Osiki, osepete. Ti na oyo kayo. Na bisio c'est mec qui. Obi kila linga bayo wala na solise mkoba kinanda ku. Na pese pe bonjour. Na teka linga c'est mec qui sa obi kila tiki. Mona akoma poussa voiture on dirait pour la on dirait mutazo linga asibi contact yebi ko pole yo mbinga c'est mec faut mona fia ngaza métisse aza pembe te on dirait ba métisse c'est mec qui bike yevo maza ba numéro mais c'est pe no kapozo no mwindu so équipe pembe ko ende wande ngomona ke aina mbanda po bosa. Mais là, au cas où on a séparé pour la monique, nous avons une de yaza pembe et nous avons une ya linga kominge, alinte boko kanambanda. C'est mec lourd, tamula et tambinga. C'est mec, oh, c'est mec, c'est mec. Alors maman, maman n'a pas zambé. On va boire fundi, on va suivre bailler pour aller dans une seule fois na kuyanda. C'est maman sali, on a peut-être c'est comme un pôle, bien sali. Moi c'est quoi?
Moseka. Ma yakana. Moseka. Na ndako oyo ozalaka mbwatu ozie nani? Ozie che? Mais comment que kocha mwana mala lezi Moseka? Akofanya esuta lezi iti azimbana nayo? Kai? Yaya. Chiko yote azekolera dale vite. Sinyele nzambe na likolo. Nasali yelo kote, mama. Orange. Mais mama kangeli yote murangi, mama kangeli yote mutakangeli yote. Loko nini azekolera? Sikana sali yo nini mama? Kana beti yo? Orange. Kangeli nanka yete. Bana ngelo kuni azekolera. Mais bana ngalo razi toki na yego tuna yoro baba kozaka ndenge bwete. Nani alobi na yo na kake? Nani wana na keliko lobelesi ko? Nani? Otalobi na yo? Nani ko ya ngana tola kanga tasi ulu na nka mama. Ebi ndiko je kolera wana, oje ko pese ngai poje kolera. Na pese yo ko muraje pulungula kenge tutu wana ninge popo papa zaka kolingora. Wewe je kolera ninge wana nini problem? Orange. Bana ngai mama, Orange. Nini yangu? Lobana, ezili kama nini? Bongo nkoso. Oh, mon cher. Kama nini? Mama tuna yawa mutaze kolera paze kolinga kurubati Orange. Ezini. Noga mimi pasi. Bilo. Lino pasi. Macha. Salaha. Bongo nkoso. Bilo kote. Bongo nkoso. Kamaladi na ngai tala. Mwana ninu ndenge zadi awa ebeli saka mutu. Epui ndenge zadi wana maladi ya minu dingi makelele te. Mumema mwane pa ya badokitela te sava. Uchaye mai ya kwanga, bimpuka ya kwanga ya moto ekota na linu wana. Uze kuboya ndenge wana kaniti maladi yange kusira ndenge wana. Msa mnogo solo. Tala ndinga ziko kadule wana na pesa ina na aspirin komisala na nunda. Tika basolo na mama na ye biso tukima kamu ya mbongo oyo tuzana yango kuna mon cher. Meki bilongo yo je bulule moke. Oyo natia kamote manje maladi yo je kumemangana zombongo. Me uji na idete mon cher. Sikoyo yo kuwele la mbongo bia kuwele la mwana. Na kuwele la mwana kwa je mwana nanga. Et tu as placé une carte SIM dans ma vie, symbole d'appartenance. Nani azosala bayela biso 2 verres mais mon livre de bien. Jusque là je sais toujours pas pourquoi on est là. Mongali nazo comprendre yo te nayebi ke ozo traiter ngai na bakombo nyonso na kata ndako oyebi ka frère na yo Zibura en tant que grand faillitaire. Alors, makambo ya visa, nayo, nabi que ça me passe. Mais quand même, il faut comprendre. Je fais combien d'années dans le boxer? Mais les lois na bête visa, c'est un problème. D'abord, Bomaye, par exemple. Mais nazo bête a été pourquoi? Parce que nazo respecté na Katianda. Nazo évité des problèmes comme lelo entre les parents na biso, nangai. Lelo na yebi que papa Azasu, d'accord, nangate, maman, maman, na papa leki. Mais tu es mon petit frère, nga na ko linga jamais nga inoto kabona kata ndafu. Na ko tolérer yango jamais. Lelo mongali nga na botami après 7 ans yolandi. Oui ba problème nini maman zwa na ba libumu tout et tout pour yo botama. Mongali ngai lelo oyo visa akoki ko maltraiter yo na ndaku na ngate. Mais il y a des fois, il y a des problèmes, je sais le pourquoi, on a un visa wapi. Et on crée des problèmes. Alors, l'ongola nyos oza na ona mutu na yo pour nanga. Je ne serai jamais contre toi.
Grand frère, j'étais très bien suivi, donc en tout cas, Nalandio vraiment bien. Moi, je suis solo à Libanda. Au lobby, penandenge na lingaka au lobby. Mais une chose est vraie, c'est que l'image que tu me donnes maintenant, ce n'est pas celle que je vois à la maison. Mais grand frère, comment l'élo, yo mututoye baki na quartier, et dans la famille, comme étant notre honneur, notre fierté, notre force. L'élo, tu n'es plus ce que je connaissais, ou encore celui que j'ai connu. Tu n'es plus fort. Permets-moi de te le dire aujourd'hui parce que j'ai l'occasion de te parler en face. C'est une très grande occasion pour moi. Pour une deuxième fois. Alors laisse-moi te parler comme ça, franchement. Tu n'es plus ce qu'on connaissait. Vieux, tu es devenu, moi, sois pas un gotobobo, un vrai Yuma. Et pourtant, bisoto et bio, tu es vraiment, je sais pas comment, donc un gourba du genre LBL. Mais Lélo, qu'est-ce que tu es devenu? Derrière toi, il y avait des femmes qui couraient. Il y avait des femmes qui croupissaient juste pour avoir un mot de toi. Mais aujourd'hui, c'est plutôt toi qui cours derrière une femme, qui supplie une femme. Et quelle femme? Quelle femme? C'est mec qui vit ça? Ah mais non. Mais non, reprends ta place au sein de la famille. Quand tu parlais, même le parent écoutait. Et le parent même arrivait à faire ce que toi tu voulais. S'il te plaît, grand frère, reprends ta place au sein de tien. Reviens vers moi. Laisse-moi te terrasser maintenant puisque c'est l'occasion. C'est comme à la boxe, tu l'as toujours dit. Quand je découvre un point faible, je dois en profiter. Mais excuse-moi, je suis ton petit frère, je dois me plier. Si jamais j'ai dit des choses qui t'ont offensé, excuse-moi. Mais tout ce que j'ai dit, je pense que c'est de la vérité. C'est de la vérité. Reprends ta place. Fanda, petit, Okobala, et tu me diras quoi? Comment va? Sangoni. Chanté. Basali? Bon, quoi vous moi Ah, vous allez bien. Maman, c'est... Et non, hein? Nani? Maman, c'est une table. Ah, Azali. Madame. Bonjour, papa. Ah, bonjour, maman. Nazali awa. Ah, ça va, maman. Ok. Mata kaka, hein? Ah, madame, maman. Kakabino. Ah, ça va bien, hein? Ça va, c'est très bien. Maman va bien à Kadogo, hein? Ça va bien. Merci, merci. Ah, Fanda qui a un professeur, il y a tendresse, professeur né en anglais. Il vous s'appliquer bien et tout. Alinga n'est pas anglais en côté bandaka. Ah bon? Mais il faut y tenir, hein, maman. Ceux qui ont lâché, je vous assure que Bana, ceux qui ont cours, ça risque d'être catastrophique, surtout dans Sukaya Mboula. Papa, on met la carte bien, Nawana. Oui, oui, je n'ai pas changé. Maman Kalunga! Maman Kalunga! Maman, on passe à Rabouassa, Yogi n'est qu'à Kara. Maman Kalunga! Maman! Il y a un imperméable, moi, ma casse. Maman, moi, il y a qui m'a cassé, n'a pas bien. Bon, bah là, tu as un peu de moi, il te prend en boule. N'a pas qui peut te ma. Vous allez boma. Kendo longolango so kiti kuna. Te mama, na longola ta souci à base. Boni pas. Madame maman Kalunga. Vous savez ça bien, hein? Mouké ka papa.
tala kuna na frigo soki bière oyo papa amelaka wana ezali oyela ye na verre. Papa ka oyo amelaka. Kaka oyo tozalaka na bascore. Mama Kalunga omeli mosala, osala bien. Moto pasi, nafanda na ye kaka mpo bameseni bana bameseni na ye bon sans quoi donc mingi mama mobimba boye t'imagine ana famille te nini te mobali te est-ce que motu na ye vraiment ezala malamu yo kende wapi? Tu viens d'où? C'est l'église. Bonjour grand-père. Comment vous allez? Ça va, grande femme. Allez, mets-toi. Comment va la grand-mère? Très bien, très bien. À la maison, ça va? Oui, tout va bien. Tantine Kadogo? Tout le monde. Tout le monde va bien. Et toi? Moi aussi, je vais bien. Tu t'appliques bien à l'école? Si. C'est vrai? Oui. Très bien. Ça, c'est bien. Il faut bien suivre tes cours, hein? Grand-père, je vais pas enlever mes chaussures. Comme tu veux. J'arrive. Tendresse. Maman. Omoni makambo na sepela nango te. Je vous ai toujours dit, avant d'aller quelque part, il faut demander. Où tu église? Osengaki permission epa nani? Chez Maman Kalunga. Maman Kalunga aza nani? Wana oboye otikeli ye malobaki informer maman ke na bimi. Et pourtant nasi na yebisa bino. On n'informe pas, on demande la permission. Hein? Professeur no anglais auti awa. Cours ozo kokate anglais ozo kokate kuna na classe. Ka ko tambola pa pamba église. Maman Kalunga. Nisi ukeneki église. Ndima kina ngakatika na ndima. Bongo église aluboko moko ba wana église nini. Ah, ekasa. Yo kumtebisenga makamba osembe na sembe la makasi pa ba résultat en examen d'état. Kende ka ndengo zo kendo luka zemi na mwenda. Yo, uza bilobele. Ay, tika mulenge ali mwana. Il faut que servir votre plateau exact. Maman. Plateau zo bongila na bagato. Ah, dis-moi. Faut baksaka liloba se balobeli yo. Maman, j'arrive. Elle a grandi, la fille. Ah, votre soif. Mais, maman, depuis mon entrée, mamie, je remarque que tu n'es pas calme. D'habitude, vous avez caboyété, vous avez maladie ou bien... Je vois que tu fais tout pour que je ne remarque pas que... Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois cet effort en toi. N'ai-je pas raison, mamie? Papa. La vérité. Oui. Non, ça va. Tu ne m'as jamais caché la vérité. Salatou, maman. Zala ndenge ozalaka na ngai. Naza tata na yo. Nazosala ngaka effort, papa yo yebi. Je vois. Soki motema ebeli, nzoto mobimba. Nzoto mobimba ezala bien te. Ekozala bien te. Ezaka à propos ya makambo ya libasi. D'ailleurs oza au courant. Po paritile yaka ntina mwasi yango kuna epa na bino na ndako. Bamakambo nyonso toza kobundana nango na yo wana badécouchement, rentrée tardive. Encore? Nyonso wana ezalaki mpo azwa nde mwasi mosusu. Eh papa, vous jouez à l'étonner ou quoi? Oui, mamie. Je joue à l'étonner. Mais c'est toi qui me l'apprends. Je t'assure que ce n'est vraiment pas mon genre. Pas du tout. Mais enfin, j'aime te rassurer, mamie, que Nayawa, pas dans un autre but, mais pour te dire que je suis de ton côté. Ah, le salaud. Il a vraiment osé faire ça. Hein? Et dire que je suis fier.
et dire que j'ai tout dit. Tout ce que je t'ai promis, mamie, j'ai versé sur ton mari comme conseil. Mais hélas, il m'a couvert de honte. Ah. Mamie, tu sais que ton mari a pleurniché comme un bébé là. Devant moi. Vraiment comme un bébé. Et à ma dernière question, il a manqué à dire. Ah non, je pars. Non, pas. Papa. Oui. Votre bien. Non, mamie. Je ne mérite plus de prendre une bière achetée par la poche, par l'argent de mon fils, qui m'a couvert de honte. Non. Je t'appartiens, Seigneur, et je suis pleinement en toi, Jésus. Ngana zali poto poto na maboko na yo potie yawe sala nanga lolenge yolingi ngana zali mbungo yebotami na katikati ya nzete nalanga nedeni nzete oyo tindaki bakeluba bakengela nsima na moto kosumuka ngana botami na nzetango eza nango fote nanga te kasi nzambe ndatie nalanga nedeni nzete oyo tindaki bakeluba bakengela nsima na moto kosumuka ngana botami na nzetango eza nango fote nanga te kasi ngana zali mbungo ebotami na katikati ya nzete nalanga nedeni nzete oyo tindaki bakeluba bakengela nsima na moto kosumuka ngana botami na nzetango eza nango fote nanga te kasi nzambe ndatelembo na yepa nanga leso de dieu sanza na moi minzoto zomi na moko efukamaka liboso nanga yango ebota jalousie na mitema ya baminzo zomi na moko efukamaka liboso nanga yango ebota jalousie na mitema ya C'est prêt? Elle basona. Aux yeux de Wabi. Aux autres, nanga. Oh, portable, na ote. Attends. Pardon, laisse-moi voir. Oh, t'as tiens-moi mon cela. Oh, yo, tiens, la fond écran, yo, y'a biété. Non, écoute, c'est la fille qui travaille, c'est la secrétaire du PDG, oui. La fille, pardon, la fille qu'on venait d'engager tout récemment là, oui. Fille, on va engager, on a portable, Christian, non, mais écoute, c'est-à-dire, moi j'étais dans mon bureau, je travaillais. Alors Christian est venu me déposer un dossier. Il voit mon appareil et il me dit, ah, viens, appareil, il est bien. Hein. Et au même moment, la secrétaire du patron venait retirer des dossiers. Elle basse. Oh, comme le roi, moi, la moukier. Hein? Oh, il va fuir.
fille on a tout non mi ko so so ngana kate fille wa bio yebi fille wa bon ils ont quoi ta quoi oh bon on a moi je ne sais pas ozo sec mais attends moi ça yé yo donne-moi l'appareil moi je suis qu'est-ce que c'est ça moi je suis description va pesa kingai non ça celle-là c'est la fille qui travaille celle-là c'est qui il y a quand lobby na musala okomona yoko ma chère ozinga nani ka pourquoi tu vas te casser ozinga nani ko se ridiculiser na ba fille à pamba chérie na ngai maman moi oyo saka no ke na fond et écran na yo de toute façon ce n'est pas poli nini aussi mon ngana simba téléphone na yo na pek saka yo na ebisio c'est la dernière fois que aussi ma téléphone dernière fois ni ngana to c'est le moment c'est la dernière fois la toute dernière est-ce que tu m'entends c'est le ah toi aussi tu vois c'est comme ça toi qui m'as regardé. Allez, parce que quand tu rentres, il y a toujours des problèmes. Tu vois, tu me donnes raison. Tu me donnes raison. Ceux qui n'ont zaté, zaté. Ceux qui n'ont zaté, tu me crées des problèmes pour rien. Hein? Oh. Allô, PDG, oui. Oui? J'écoute. Hein? Ah, bon, vous écoutez, hein? Voilà un autre qui me fait chier. Hein? Non, enfin, excusez-moi, PDG. C'est que non, je parlais à la bonne, quoi. Oui? Elbas. Oh, on a PDG Penza. Oh, yozo gangi la, on a PDG na yo. Encore. Elbas. Comment on a zo batté, hein? Encore. Comment on a zo batté? Nazo comprendre makambu nyonso ozo sala wana na nyonso ko na miyo kende mawa eza passe na ngai Elbas yo yebi ndenge na kuta yo o yebi ona sala pona yo Elbas nga na boti mwana na ndako te o yebi pourquoi na sacrifier vie na nga pona yo na ndimi ko bokola bana na yo yebi passe na moi na bango ti lelo ndenge na fandia Elbas yo no komosala nga boye naza malheureuse yo moko yebi obetaka bale bien mais bien ekotaka te Maman. Pardon, chérie. Je peux tout entendre de toi. Tu peux m'accabler de toutes les injures, sauf... Pardon, chérie. Pardon, ma chère. Pardon, maman. Pardon, poupée Nangaï. Eh ben, pissanga-moi chance, Jesus. Accorde-moi une dernière chance. Allez, ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Viens, 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 chérie, viens. Viens, ma belle. Allez, allez, allez. Non, c'est fini. Viens, bébé, je vais te faire plaisir. Viens. Allez, 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 ça suffit comme ça. Ça suffit, mon bébé. De la lelo mais lobi azongeli lisusu yoka bien kotaka te akabati mususu C'est depuis l'éternité que tu m'as choisi. Ah, dis allô, fallait? Allô? Hein? Dis, mais qu'est-ce qui se passe?
passe? Chaque fois, nazo benga, nazo kutana type moussous. Mais il est qui lui? Ah, papa, nanga kosilika boye tes a petit frère nanga ite. Ah, osilika boye po ani. Hein? Ah mais non, écoute là, tu me fais chier. Hein? Moi, je dépense de mon argent. Allez, toi, tu veux t'amuser comme ça. Allez, va dire ça à ton père. Eh. Ça va? Il faut combien de coups de klaxon pour que tu m'entendes? Combien, je dis? Encore un peu, tu es viré. Le téléphone. Eh, moi, il y a un silike qui a payé au téléphone, vraiment. Hein? Vous avez beaucoup à nous comme un silike kaka. Tu as un silike, tu as un silike. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour chérie. Bonjour. Papa, papa, je vais d'ailleurs vous dire que j'avais besoin, je dois acheter le dictionnaire. Et à part ça, il devait encore me donner $35 et c'était pour le syllabus. Papa, moi mes CD que vous m'avez promis. Papa, moi c'est les DVD. Mais papa, il y a longtemps qu'on ne vous voit pas. Et maintenant? Papa, on ne te voit plus et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Mais on doit aussi te... Et en plus, je ne peux pas me reposer. J'arrive, des DVD, des syllabus, et tout en même temps. Vous me faites chier. Papa. Vous me faites chier. Non, mais Allez, disparaissez. Sarah, est-ce que tu as pu retirer les habits au pressing? Vous avez véhiculé. Vous bimarez un yoso. Gana yolen vraiment pour qu'il y ait la pression que vous avez. C'est vrai ça, madame. Depuis quand vous avez le pressing? Donc tout ce que tu sais faire, c'est manger, dormir, regarder la télé, faire la beauté, et puis te pavaner dans le quartier. Sarah, ne m'énerve pas. Elle basse. Ne m'énerve pas, Sarah. Ne m'énerve pas. Est-ce que je suis clair? Mais il y a un problème bien. Apporte-moi un verre. C'est le même refrain partout. De l'autre côté, je dépense mon argent et la petite se permet. Mon Dieu. À la première occasion, je crois que je vais... Tu as un problème? Oh, non, je... Enfin, il y a un petit problème au boulot, quoi. Sinon, il n'y a rien. Sarah. Oui. Approche, ma belle.
Oui, chérie. Oui, chérie. C'est propre. Eh base. Est-ce que c'est propre? Mais qu'est-ce que tu as comme problème? Vraiment, tu me demandes s'il y a un problème? Vraiment? Tais-toi! C'est depuis l'éternité que tu m'as choisi et tu as placé une carte SIM dans ma vie, symbole d'appartenance. Je t'appartiens, Seigneur, et je suis pleinement à toi, Jésus. Ngana zali poto poto na maboko na yo potier yawe sala nanga lolenge yolingi ngana zali mbungo yebotami na katikati ya nzete nalanga nedeni nzete oyo tindaki bakeluba bakengela nsima na moto kosumuka ngana botami na nzetango eza nango fote nanga te kasi nzambe ndatelembo na ye epa nanga leso de Dieu sanza na moi minzoto zomi na moko efukamaka liboso nanga yango ebota jalousie na mitema ya bamingi posa na bango babwakanga na libulu yango mosali ya nzambe moko aloba likambo moko monene etikala elembo na motema na ngai. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs tu compatis, Yahweh pambola moloto. Élévation yaka ya ndenge mon côté, élévation mosusu yaka se na 4 murs, n'église na bino bayebi oza danse, élévation mosusu ezalaka ya ville kaka moko.